Bonsoir, bonsoir, dans la sur la télévision, Bandekonanga, Makambo ya Kafo Kafo, Makambo ya retour ya Joseph Kabila. Congolais, Basiliki, Balobi, Nini Ezali, Bandekonanga, tout le secteur Makambo ya Somo. Joseph Kabila Lobi, Azozonga na Congo, mais à cause de la direction ya Goma. Pourquoi Bandekonanga? Yoka ndenge Congolais, Basiliki, Congolais à partout, avec qui comment, tu vas dire qu'on sait Joseph Kabila Alobarate, ndeko ya Kara, mais Iwana Abandi Kobisa, Makambo ya Kafo Kafo. Alakisi position na ye alakisi esika ye azali na ba M23 azali na ba nanga ba oyo aye ko sunga bango biso to bebele te bandeko na boyo kanenge ba congolais ba siliki de partout et de partout ba diaspora balobi plus question ya ko soutenir ndeko oyo azana idée ya koboma ba congolais bolanda bandeko na ngai epesi pasi epesi mawa Joseph Kabila. Pourquoi amiteki, pourquoi alakisi esika oyo azali na ba alliance na ye bandeko na ngai ngana kolobebele te me boyoka ba congolais ya partout ndenge bazali koloba ndenge bazali kosilika batomboki ya makasi vedi moto epeli balobi aokende direction Lubumbashi to vedi aokota Goma akende yene moto akende kobotola Lubumbashi bolanda bandeko na ngai bolanda. Peuple congolais, bonjour. C'est votre émission Analyse politique. Toye les lopona kobeta les solo les sous Yamboka Ozamba Pesabiso, la République démocratique du Congo. Nous ne cesserons de le dire que nous ne sommes pas politiciens, mais tant que nous sommes en République démocratique du Congo, terre où Ozamba Sotozala, nous devons aussi analyser pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Nakanisi bomo na image nanga eza kopesa rouge. Ezali sous forme ya alerte pour na koloba que tozu ba news ebele, ba nouvelle ebele, ba information ebele. Mais nous voulons un peu partager pour na koyeba qu'est-ce qui se passe. L'actualité oblige. Le retour de l'ancien président de la République, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Nous avons appris par la voie des ondes, encore par Africa News, sinon le retour, son retour dans la capitale, mais pour la à cette fois-là, il y a pour reprendre le pouvoir. Je ne sais pas, moi, je suis pesé dans ma toile, il y a ma casse, il y a qui peut sur la bouquet. Donc, ça, la mission où il y a 3 dimensions, toujours solo là. Pour ça, pour analyser le peuple congolais. Retour, il y a sénateur à vie, l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, retour en force. Qui jeune Afrique, il y a semaine dernière, ma déclaration à Ezali, et il insiste pour la Kokota Nanzela, il y a Katanga, Kuna Katanga, mais cette fois-là à Kokota avec force. Je me demande pourquoi avec force. Nani a empêché retour naïe normal dans l'aéroport Yangeli, à ce que je sache, ils ont un mandat mon côté, ils ont un likambo mon côté, où ils ont dit pour azonga normalement. Alors, ce qui est comme retour en force, qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi en force? Bon, Tondi Mayango Bongo, le pays que le sénateur à vie avait dirigé, oui, pendant près de 19 ans, 18 ans et demi, à Mimi Bisso, na niveau où il y a couru comme Mimela Bisso, ceux qui sont là, ceux qui sont mabé, malamu to mabé, bino peuple congolais, pour juger. Le kola motunyoso, azana bisiko asaki malamu, bisika muso asaki mabé. Bon, tant on a ça pour carré tout,
na force. Je me dis, mais pourquoi na force? Est-ce que ça n'a pas caché? To solo là, to analyser. Déjà, l'élection est salama. Plusieurs séries à l'élection. Et Yasuka Awa, to le gagnant. Oyo, bato bakendaki na urne va voter. C'est son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, d'où vient que le retour du sénateur à vie et comment il y a force? Je me demande, je suis congolais, j'analyse. Je ne suis pas politicien, mais son wana na mato inangai eye makasi pe eye mabe. Pourquoi la force? Tout ça dans la vidéo où va coacher la bino extrait Bokolanda comment ma confrère nous sous journalistes à partir à Libanda Mboka et même ici bazali ko comme c'est la biso message pour la colorateur les ali ba source et bango moko pe pour la biso bazali ba source par rapport il y a des informations au ba pesa. Tu vas comprendre qu'effectivement, analyse la bango qui fondée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que le sénateur à vie, l'ex-président de la République, Azali, vraiment obligé, il y a Kozonga Nambo Kanaye avec force? D'ailleurs, on a vu sur la ressource publique qui est Azalaka Awa. Azalaka Awa. Tozali Koyebate, de Lengini Nyabimaki. Et comme retour la force. Pourquoi la force? Qu'est-ce qui est caché? Question wana ezakotika la poser. Est-ce que ezalaki na ba masolo et betamaka? Est-ce que retour ya président ezali empêcher l'ex-président allais-je dire? Est-ce que va empêcher? Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Bandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la Cambo, il y a la promotion na communauté congolaise. Donc, nous pour la communauté Nabiso, on a commencé la promotion, et puis on a eu au TKK, marchandise, on a eu au Nyonso, à la poste de promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que neza awa to za posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité. Pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolaises ba o tout banda biso ndeko contacter biso to ça yo promotion na. Merci Nandeko nyonso à partager. Merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.